Fonsingembe, CongoDialogue.com. Shalom un peuple de Dieu, libo tan Zambé, bateau yeso kufela baninde ko ya biso, Zambé a pambola bino bandeko bozuli baku ya kolanda ndeko na bino. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka thème kitoko papa pesi biso, lelo na yeko exhorter. Bien-aimé yoka thème kitoko ya exhortation na biso, ambassadeur, ambassadrice. Bien-aimé omituni ni frère Jefalinga lo bela biso na moko alelo. Yango avant to banda message na biso bien-aimé dans le Seigneur. Tubundela, tobenga mokole mission, aya osale mission na ye au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa merci na thème kitoko yo pesi biso, ambassadeur, ambassadrice. Papa, ngai moko na kokokate nzambe, yaka kosolola na bana na yo, nini olingo yebisa bango papa, message à lelo, esala misala na bomo ya bana na yo, pour bazala suba umbu ya bato mokilo kola bango te papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ambassadeur, ambassadrice, représenta Kamboka na ye. Ambassadeur, ambassadrice, représenta Kamboka na ye. Nandako na yo komona drapo, izola kisamboka hauti. Nandako na yo komona drapo, izola kisamboka hauti. Mon frère, ma sœur, hawana mokili yo, tozali baleki nzela. Aux ambassadeurs, aux ambassadrices, tous aux représentants mboka na biso au royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, hawana mokili yo, tozali baleki nzela. Aux ambassadeurs, aux ambassadrices, tous aux représentants mboka na biso au royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé mon frère aux ambassadeurs, ma sœur aux ambassadrices, awa na mokilo tozali baleki nzela, tozo représenter mboka na biso au royaume des cieux. Bien-aimé ceux qui batali yo, il faut ba mono za moto mokilo te. Yango tika ete message yo, et ça misala na mona bo moina yo. Awa c'est la vérité. Awa za lokuta te. Awa zali bana na nzambe. Toyo Yesu akufela, vérité de veri, révélation de reva. Bien aimé, ozana bala ba Yesu, ozana adresse bien. Zamaza bien aimé, zamaza gouf, zamaza succulent, ozana bala ba Yesu. Awa lokuta ezatende konangai, landa message yo, okote yama au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, ambassadeur, ambassadrice. Je m'adresse maintenant à tous les ambassadeurs du royaume des cieux et à toutes les ambassadrices du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, général, il y a armée céleste. Batindi et pas quelle grâce! Alléluia! Frère Mora Bengavi, oh papa, very, en tout cas. Zambé a pambola bino bisika ne subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Nazalaka ne sengo pour nazamo na Nzambe. Bien-aimé zalaka ne sengo bien-aimé. Tala bato bana mokili nde ba souffraka. Bien-aimé balala bien te. Kuiti ube kuiti. Ekobo ekobo. Ba sorti mitile. Bien-aimé dans le Seigneur. Biso toza ba racheté de l'Éternel. Ba toyo Yesu akufela. Tamazola tanzota moto. Abina keipo na pirombal. Na keipo na frère Jefifong. Bien-aimé tape kombo na yo. Na keipo na intel. Na keipo na intel. Eza hasard te. Ce n'est pas par hasard. Oza na adresse. Parce que oza motoyo Yesu akufela. Quelle grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, définition, il y a ambassadeur. Ambassadeur veut dire, donc ambassadeur, et là qu'ici, c'est un représentant d'un État auprès d'un État étranger. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un État auprès d'un État étranger. Ça veut dire, ambassadeur, et ça, na États-Unis, ambassadeur, il y a Congo, Azawana, Azo représenté Congo. Aza pona ba Congolais.
okomona même na bureau na ye, so ko na lupango mona drapeau. Même na voiture, okomona ba corps diplomatique. Donc bien aimé dans le Seigneur, ozomona ke même ceux qui ont eu problème au côté d'ambassade wana pays wana ozali ko simba ote ezalo ko lozana pays mosusu. Quelle grâce. Ça dit na ndenga spiritualité, biso bana nzambe na sia mokilo toza ba ambassadeur. Mon frère aux ambassadeurs, ma soeur aux ambassadrices. Donc ça dit tant bazo tala yo, il faut ba mona ke yo za moto awati. Nde na lobi na ndako no komona drapeau zo sa mboka oti. Na ndenga spiritualité, la maison de Dieu c'est ton corps. Toi bazo tala yo faut ba mona Saint-Esprit dit amen. Toi ba tala ba mutoyo na mutoyo ba kokanité. Oyo aza chrétien. Alléluia. O aza mwana na nzambe. Ndenge na seki bino tokende ko sambelela mukolo mususu ndeko moko aza ko bela ko kota to koti kuna baza ko sukola ye mutu nyonso zo ba bano mama keno ko vanda kuna papa keno biso to koti babi ah boza ba pasteur bino boya ko vanda koto elekelanga na zongela na zongela mosi wana nabi excusez-moi mais ndenge no bengi batu nyonso to ozo bango bokende bo mais biso bengi ba pasteur. Abi papa bosa différent. Quelle grâce! Abi bosa différent. Dans un monde de non mona bana nzambe. Ah, na yoka pena chair de poule biminga pena doki. On dirait malade à mon validi tambo yanga so ya chair de poule. Quelle grâce! Bien aimé dans le Seigneur, et c'est là que c'est vous baso reconnaître mon nzambe. Na ko peso sous témoignage mususu. Na kena ko tala ndeko moga beng sarangai. Azara exotique nae. Donc na komi na koti ba altu ebele. Ah, na koti singa ah frère zelanga mokena si c'est na si ça no likambo poto solo là. Étranger moko a koti, azaki Camerounais au Togolais. Kokota koti a pesi batunu so kambode batunu de balinga opesa na ba mbote. À l'époque ba pandémie ezalaki na nute. A komi pananga a gumba mi penza pesi na mbote bo. Abi bonjour pasteur. Oh, mais tu me connais? Abi non, je te connais pas. Eh bien, pourquoi tu m'as appelé pasteur? Abi, tu n'es pas pasteur? Abi, pourquoi? Abi, mais on te voit comme ça, on dirait un pasteur. On dirait un homme de Dieu. Abi, quelle grâce, bien aimé. Au cas de poule na ma peke, la sa ma peke, bino, se dit ma peke, bino qui c'est le moukosa. Nous qui bien moko, ne babaranzamba tout la rabat netolo. Alors là, ça qui oyo yanga, c'est ça un ambassadeur, bien aimé. Donc, bazo tala yo, bamona ki yo ze amokilio te. Bien aimé, la parole de Dieu nous enseigne que ici sur terre, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Okoye babango ndenge nini, bien aimé, na elateli na bango, na lolenge na bango, na elobeli na bango, na mode de vie na bango. Omona ke oya za mwana nzambe, oya za mwana nzambe te. Eza bato bakina ba église bâtiment tende baza bana nzambe. Eza bato nde bapesa ba dimi tende baza bana nzambe. Bien aimé wana baza na kata organisation d'homme. Nous avons deux sortes de chrétiens na côté ya binongo. Ba chrétien mususu charnel. Donc ça dit faut qu'on gêne pas à Jésus. Il faut akende banini, il faut akende ba retraite, il faut ça la boyer, il faut akende l'église bâtiment. Donc ça dit pour na ye bongo na zana Jésus Christ. Mais nous avons des chrétiens, ceux-là, oh Jésus-Christ a couffé là. Oh Yalobaki, l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À Bakissi. Et c'est ceux-là, les adorateurs, que le Père demande. Donc, Babisu, tout est la raka Yesu, et yana Tongo, et yana Midi, et yana Pokwa, et yana Butu, tout est la raka Yesu. Ce qui n'a bima qui n'a zongi n'a senzabe merci pour battre l'inzela nangai. Mingi bakufi, mingi basel bakisila mingana zongi na ndao. C'est par sa grâce. Avant na lia, na sengi nzambe merci. Po etape singa santé ako lia. Ape singa pe bilei, mingi bazangi bilei. Mingi kutu bazana bilei, mais bazana santé te malade lei ba onzoto. Avant na lala, na tiki pongi na ngana maboko na hi. Ton na lamoki, na sengi merci, na souffle de ape singa na tomo alelo. Donc voilà, donc na tambola kana Jésus-Christ. Mutu aboyo koko sendenge nini. Na tala ki témoignage moko na ko lukela binongo na ko tiela binongo il y a un sorcier bié bande ko détruit ka ba chrétien a dit ça ba chrétien musu to bando ko simba te eza ba chrétien oyo ba talela kaka Yesu bon to ko simba bango te mais ba o ba kena ba bâtiment ba nini ba la tala ko ba païen ba bango wana ndeto ba to bazani loko ya biso ba choko ba nini mona chrétien mo tali penda ndike dionse.
C'est terrible. Otali chrétien, otali pena ba musicien mokili zo mona na ba suki na bango o mona mais où est-ce que musicien mokili otali ba chantre na bino yango nde ba chrétien bango ba ko détruire yango le ne ko te yo mon frère aux ambassadeurs ya Christ sur terre ne ko te yo ma sœur aux ambassadrices ya Christ sur terre aux représenter royaume de cieux aux en a besoin ba faux pasteur wanate aux en a besoin ba faux prophète wanate aux en a besoin ba bâtiment na bangote parce que c'est toi qui es le bâtiment. Alléluia. Tu es le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu, l'esprit du Père habite en toi. Linga mwasi no na motema moko, linga mobali no na motema moko, linga bana no na motema moko. Ba on eza bato yo nzamba pesio. Pesa na bato yo mokili pesa biso. Ba camarade, voilà. Et là mokili mte pesa biso. Mais famille, nzabe mta pesa biso, nzabe mta pesa yo yaya, nzabe mta pesa yo leki, nzabe mta pesa yo papa, nzabe mta pesa yo mama, nzabe mta pesa yo bana, nzabe mta pesa yo mobali, apesa pe mwasi. Nzambe bato na fokoza na bango. Na famille ce problème est sans rater. S'il y a un problème, vous mettez à la musique, mais qu'on y a été. Pour ça, mon tour nzamba pesio. Senga na nzamba bongo le abongo lise motema. Éviter sur la zone de calco, ba problème éviter à la musique na yo. Mais c'est nemi notre beaucoup dans la fête de famille, beaucoup dans vos prises dans le pembote. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que na frère na soit du bosso. Bien aimé dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans on a verset 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 5 plutôt, on a verset 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ. Voilà, car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je répète, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme Dieu exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés. Bien-aimés, Oyoki, vous allez ambassadeurs, mon frère. Vous allez ambassadrice, ma soeur. Va dire qu'on réconcilie. Réconciliation, ils allaient. Quand on parle de mot réconciliation, ça veut dire ils sont là qui ensemble et comment ils sont ensemble été. Et on fait qu'on réconcilie en gros. Donc ça veut dire Yesu nzamba la qui nous sommes mutu ayaki pour qu'on réconcilier batunaye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bana na nzambe na mukilo bazali bana ya Satan ape bazali. Bien aimé dans le Seigneur. Ça dit tant que qui na mokili à partir ya péché adamique. Moi na nyoso bota maka bébé no so bota maka na péché adamique wana. Yo mona mwana atama bandi ko kola, abandi pe ko sala mabe, abandi pe ko finga, abandi pe ko bunda parce que ata na péché adamique. Yo ngo Yesu ayaki pour être à réconcilier yo na Nzambe. Yango moni ke bien aimé dans le Seigneur, ezali pamba te poza mwana Nzambe to ina mokili to bungi. Tolandi miziki, tolandi basi, tolandi ekobo, tolandi masanga, tolandi bitumba, meso bale soki ndoki, mais Nzambe ayaki oluka bao ya ye. Dites amen. So za ya Nzambe zonga na maboko ya papa na yo. Ndenge na Bible c'est so mwana abunga ki nzela ya papa, abunga ki ndako ya papa, akendaki na mokili, metanga moni bebela ki azonga ki na ndako ya papa. Bien-aimé, il est temps ozonga na ndako ya papa. Parce que Yesu qui réconcilier, ça veut dire qu'on réconcilie aussi que tout cela qui déjà dans Nzambe. Ça veut dire quand Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. On était tous là parce qu'on était des esprits. Et nous sommes venus sur terre pour une mission. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est là qu'il n'y a tinda bisognon surtout. Aux amours dans Nzambe, aux amours on a mission. Bien aimé, la parole de Dieu déclare, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tous ambassadeurs. Ambassadeurs, ambassadeurs dans un pays étranger. Ils sont représentés mboka na bango, pour faire zonga na mboka na bango. Alors, bisopé, tous ambassadeurs, na mboka oyo, na sur terre, tous représentés mboka na biso, faut tous zonga mboka na biso. Bien aimé, tant que un ambassadeur dans un pays étranger, et comme ko tambola mabe, comme ko moto se sous sana été, aba otia na boloko.
Et là, qui s'est dit une révélation. Tant en tant qu'ambassadeur sur terre, en tant qu'ambassadeur sur terre, tant aux autres, autant sous la parole de Dieu, aucun l'enfer, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais que le koufa, aucun enfer. Tant yeso akoya, biso toko seko, parce que na mitie penanga, yo pe mitia yo ndeko, mitia yo, ngapla na aucun des royaumes des cieux. Bien aimé, loba ngapla na aucun des royaumes des cieux, loba aucun royaume des cieux. Bien aimé, voilà. Tout ça, bah, représentant. Il y a un royaume des cieux sur terre. Parce que nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices. Mokili kosayote. Bien aimé. Kosine pacte na diablete. Oko regretter. Bien aimé, à cause, ya kolanda mbongo, mingi bakoma, na vimro ya biente. Bien aimé, eza isengo, o tiepe biloko lié, o lale po uzu pongi, mingi bilo boku misaka na ba réseaux sociaux, ba lala kate, je sais. Na yebisaki bino na orchestre nga bande ko ngai nazalaka ko beta moko mususu to utaka mboka moko boye na kependa po mususu bake na première classe passe président na biso orchestre azalaki na bine vie au monde nga fona koma lokwa yo atala nga bo même ce kitai na okanto to malesi na lobo na ba mission nga na si me vie pono lili asinga uzano bien Namiko insiste, n'habite, viens, maman siliki. Keno. Et travaillant là, ce sont des gens qui souffrent. Basali na ba jour, na ba mfo basala ba pacte, basala ba sacrifice, ba vivre na ba condition. Ba vivre na ba condition moko makasi. Ba msubalia kaka na bango. Misufa bimana bambwa, misufa abimana basi na mibali, na basi na mibali, bamutu bana ba même pratique. Il faut que na ténèbres, basomaka ba bébé, batutaka ba bébé, bazana ba coopération ba docteur. Ana besoin moi si moi kufika lelo, ana besoin fimo o na ayebeki mibali ta kufika le, bazana ba basana makambo na bango. Bokango ba lubarango, bana ba petit na mo bakena na ba cimetière. Il faut azana besoin mai baskoleki moto, azana besoin lino, azana bien aimé basufraka. Niso pour betela bango maboko. Niso pour betela bango maboko. Bien aimé dans le Seigneur, ba vivre na ba condition. Et puis top ba kufaka. Nye. Kende ko luka banda ko batiki, kende ko luka mituka batiki, kende ko luka Satan récupérer nyonso. Au moins, ndako na babotoli, ndako na ziki, voiture ne koufi. Ka bon, Satan ozo de petit, nyo se peut aussi. À quoi bon? À quoi bon? Des personnes pour après. Na bossé la nse bango. Pour après le payer, à quoi bon? De faire le mal. Voilà. À quoi bon? De faire le mal pour après le payer. À quoi bon de faire le mal? Tout se paye ici-bas. Bien aimé. Week-end tout ça, na frère émission moko. Titre ne vend pas ton âme. Bien aimé. Bozumonata, Moutou Bozolela, le na Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, même à Kisasa, bien aimé, ça c'était un grand frère, mais il avait vendu son âme. Il avait vendu son âme. Histoire bien, histoire vraie. À initier jeune et belé dans la franc-maçonnerie. Tu cas Didier Arafat. Et puis Didier Arafat, il est mort à Didier Arafat. Pourquoi? Ayebi. Et puis nous sommes aussi la kabungu. Bien mais lingo kufaliwa nzambe kiliwa satana. Retiens comment quelque part linga okufaliwa ya nzambe kiliwa ya satana pour qu'on récupérer mulimo na yo. Bien aimé. Yango moni ndeko na ngai kangama na Yesu. Mokili zali mabe mingi. Ozomone zongenga bazongenga te. Bien aimé, tous ceux qui brillent ne sont pas de l'or. La parole de Dieu déclare Jésus n'avait ni beauté, mais il était la lumière du monde. Il
Yo kasanga na zonginga na onginga te nazaki mokufi. Nazaki mutaliwa. Yo bagite na kene simba bakisi na kufa 3 jours. Mais tala lelo. Oh là là. Ma sœur nanga Mireille Kumbia bi fois pas tant na tala kayo. Ondiri batu batara na ba livre wana ba chrétien propre wana. Quelle grâce! Bien-aimé nzamba sala o grâce. Lungola mukili kati na yo. Kanga mana Jésus Christ. Mokolo liwe koya ngalo to yebite. Tika kolanda bato mukili. Tika kozala ba umba ba musicien te. Koza ba umba ba ya ba politicien te. Koza ba umba ba homme d'affaires wana te. Bemi koza ba umba bato mukili te basa mabe. Zala mo umbu ya Jésus Christ. Koza mo umba ba faux pasteur te. Pasteur c'est des dons. Toza biso to ba frère na ba sœur dans le Seigneur. Maman Benjamin to bando te na kata l'église bâtiment mama le kuta wana. Maman ministère na yo ezali ya kokamba libota na yo. Ya koteya ba mama mususu baba ba uzana mabala na bango. Tika kolanda ba faux pasteur ba komisa bino bongo po balera ba mbongo sima na bino. Mona papa mobu akomisi mo snepe pasteur. Ka bongo ape mwana mbongo bokenda enfer. Matthieu 7, 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Bien-aimé, c'est l'ambassadeur. Bien-aimé, c'est la verset Moussoussou. Voilà, c'est la proverbe. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, verset 17. Proverbe 16, 17. Vous avez un verset partisan de Botanayo. J'ai le nom de Jésus-Christ. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Tout ça, tout envoyé, des sakibino. Zamba tinda bano yena mokili, po ba luka bande kona bango. Po jo asuka ba zonga likolo jo yo luka biso. Mais ba so ni un envoyé méchant tombe dans le malheur. Yo batindi yo luka bande kona yo. Yo komisi ko bimana basi na bango, ko bimana bana na bango. Ba so bokom na ko bima ba mo so bimana ba. Po ozo dominer bango na parole, ozo kosa bango ne di papo na dénoncer ko na kasamba kana. Wa balaka balaka bana moya mike. Ce sont des gens qui iront en enfer. Ben na parole à l'okuta. Faut pas seulement Mathieu le tout ça temple physique tout baptême d'eau tout ça c'est physique. Nous sommes au temps de l'esprit. Pourquoi vous ne comprenez pas, bien aimé? Envoyé à Mabé à retomber dans malheur bokeli felo karamande na Jésus Christ bien aimé le Seigneur aux ambassadeurs na tangi verset à Souka fait au kabani pour mon kwalelo na Éphésiens chapitre 6 verset 19 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ici, c'est Paul qui parle. Je lis au nom de Jésus-Christ. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur. Pour lequel je suis ambassadeur. Dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Voilà. Paul avait déclaré qu'il était ambassadeur parce qu'il se disait qu'il n'était pas de ce monde. Il était un représentant du royaume des cieux. Comme moi, le frère J.F. Fong, Jean-François, la maman Françoise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mais je déclare. Je ne suis pas de ce monde. Je suis du royaume des cieux. Yangomo bandoki a famille, bandoki a quartier, bandoki a collègue, bandoki évangile, bandoki a musicien, bandoki a politicien, tout na dénoncer, bandoki a faux pasteur, balukanga ba mona ngate. Pourquoi bo mona ngate? Parce que naza na cercle na binote, parce que naza bon toyo Yesu akufela. Bien aimé comment le kolangai. Paul a dit, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Bien-aimé, imitez ngai. Ndenge frère tenga imité ngai. Imitez ngai, ndenge Patrick ena imité ngai. Imitez ngai, ndenge ba frère Belena ba soba imité ngai. Bien-aimé, oza nzambe. Ponga na imita Jésus-Christ. Yo pe faut ba imiter yo. C'est ça la parole. Toko ma biso tu ndenge moko. Ba telo ba omona Yesu. Ko imiter ba tona te passer tia choko. Pasteur a zazu. Pasteur abimana basaba. Pasteur azomela diamba. Pasteur lokuta. Kaka olanda bambongo. Tala kasambakana. Kobala ka bana bato mikie ba 18 ans. Un pervers. Hôtel ou la baron maman prophétesse. Tala souki. Nzoka Jézabel. Okini lui fait le pamba. Bien-aimé kolanda. Kanga mande na Yesu Christ. Kangamana Jésus-Christ, aux ambassadeurs, mon frère, aux ambassadrices, ma soeur, aux autres représentants du royaume des cieux.
Et avec exhortation, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Soyez forts en Jésus-Christ. CongoDialogue.com